basali prince c'est bien beau na veni basali prince mais prince wana comme kata suna ta terrain bana ba sakana petit verso musala bangoni biso ko kena marti bazo ko bita na marti bana wa miki baza ba sakana kala no terrain ne ko mobiba terrain ne be sa mo ndenge na bomso sa mo ndenge na biso batika bana ba sakana papa Fati jeunesse yango papa Fati jeunesse yango yebela vitesse à G yebela vitesse à G bana kini bana poto wapi partout bisika bozali vraiment site na bino yango yo site site malonga Congo Suisse TV moko te ekokani na yango donc mutu nyonso poto koyoka basolo kitoko okolanda masolo kitoko be mission kitoko ya bino yango yo donc mususu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango yo boyoki yango bisous 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 Bouloukou te yena Congo Suisse TV Bouloukou ça c'est du bio et nous là que Congo Suisse TV c'est du bio kuna tobiaka ya ba chambre fois de thé vraie information c'est Congo Suisse TV Bouloukou et yo ka sola Congo Suisse TV tsunga Bonjour et bonsoir et partout dans le monde de cette chaîne de référence. Oui, la radio va bien, oui, la radio va bien. Maman a dit la vidéo album, autrement de la presse. Nous continuons toujours pour la vidéo va nous bien. Tout là qui vraiment la tombe de Monica, la population à Kassambou, c'est plein pour la terrain à Bango, terrain à Bango, du Bango, terrain à Bango, du Bango, Joko Délé. Donc, ça passe. Population à Kassambou, Baléli, trop pour na Makambo, population à terrain à Bango, pour le coller la population. Surtout que Yomoko même quand on est bien à terre sur ça oh on a des infos on a terre sur ça et voilà nous sommes masamba so il me ken terre comme so bien terre ou tout le terre au banana force tina venir kasaba terre ya message mais tu na terre au banana mi basa na terre mais l'autre moni qui a basali prince c'est bien beau on a venu basali prince mais prince on est comme kata suna ta terre bana ba sakana prince on est matique na so retour on a sous bien petit verso musala bangoni biso ko kena marti bazo ko bita na marti bana wa miki baza ba sakana l'autre on a pas kata bandi ba sakana le beau terrain beau prince donc la prince wala wa o sa ba prince parce mususu ba ba érosion ya ali na érosion te pas on se sonne terrain to ba ba beta ba na terrain message nous peut lancer dans votre autorité dans la vous mettez ça comme une affaire nouveau ministre et acteur actuel le président de la République Oyo azoka s'abonner pour notre là on peut s'en merci la présidente de la République là la chevalier pour na ba wala so da classe maintenant on va chef de l'état la classe à football on va chef de l'état bien ki mambo ke beli donc nous ça ko maka na classe T donc on va la chef de l'état à télévision en matériel pour mettre le que son solution jeune dans jeune on a kasabu beaucoup là n'est pas kasabu beaucoup ça qui non secrétaire l'équipe de terrain tout ça l'autre terrain Koufi to ke wa Premier ministre sport yo kotika siko kala no terrain ko mobiba terrain e bebi no on ba chef ba beta ko bali pona le to anila so mbule zaki me terrain ezati presque o jona tina na ngoti ba ke ça prendre place mususu ba sala ba kanzo ebele ba ko dévier ba terrain tikala ko so terrain sa mi boye lobi na ngosu to sala so pepe Koufi to sani mutu na so ko sala ka te sport pesa bien pour na tout en mutu basa l'effort ngana tichi tout l'effort ba vous batoli ba jona te ba jo basa la au presse après tout kenangwa ba ke sana ba Congo ba no bloquer ya ko basa le tonzila awa tona posa na moti ato posa bet beta ba le sur terrain ba ta souci antique na ka terrain so ça ba na beta ba na terrain bien na ba poto mo na ba toale ka ba mo na terrain mo mini foot ba to ba beta ba le poni basa tout jeudi ba mini foot ko comme ba libanais o kena ba bombe ba libanais ba futa to mbongo 1 heure du temps $100 aba ba beta 100 mbongo mbongo ya te ba sana ba sokana ba ki sukoli na ba finalement tout ça nini bena na jisa na moka o ça na nini Tichik là, s'il te plaît, pardon. Tout le monde qui francophonie a mis ça qui mbongo, bongis pas bongis, c'est bino pas na Kassabou terrain. Mais pourquoi pas na Kassabou tombe bongis c'est nos terrain? Mais pourquoi pas boba les locaux bongis c'est les bino?
francophonie biso biso mbongo mpona terrain soite terrain soite terrain basala mpona FIFA bato ba banderole moi te batie bani ya FIFA basali oyo ezalaki ya ex président Constant Mari mais est-ce que FIFA kosala terrain boye na coordonné na yo mo biso na ba Cameroun to ba Côte d'Ivoire FIFA kosala terrain boye terrain immaculé boye na sable FIFA ça terrain fata c'est pelouse o se remettre au football ba brésilien football à sable mais toi na présent football anti francophonie mbongo ebima na ebele mais basala biso terrain soite basala ba martyr basali basali na ba veme biso basala terrain so musonga bien basala so na contrôle bien bana babeza ba bali impote déranger biso bango tie basala na ndenge na bomso ça biso na ndenge na biso batika bana basakana. Très bien. Très bien. Ah. Bonjour Bandeko. Bonjour. Ah oui, namoni vraiment eza lutte contre donc beau lutter contre bakulu na beau cadre jeunesse. Oui, biso to cadre jeunesse, ba boxeur. Pour jeune azala makanisa mabeta ke sa kulu na te za moyibi te. Sport pesa kaka na kati ya société. Un jour nous tomoni lelo terrain bangi bakabola terrain. Si bakaboli terrain ba boxeur na ba joueur to suka boni. Papa Fati, jeunesse yango. Yo ba match ti tomona koyaka oya combat box ya chinois makabu. Lelo boye terrain elingi bakabola basala prince. Lelo ba jeune Kasavu to kana terrain moko. To kende wapi ba joueur ba beta bale wapi ba boxeur to sala wapi. Lelo boye to préparer championnat. Parce que so ba teki terrain. To ke sala entraînement wapi biso na ba joueur. Kasavu to kana terrain moko ba pesa biso triomphal ba kanga. Donc biso tout Kasavu mobimba to koma oya kaka. Parce que so ki ba teki yango to sala nini. Conseil nini message nini européen na bakonza mboka po to monaki FIFA apesaki bino abomisaki terrain ya Kasavubu ekomaki na ba norme o ekomaki ke tom so équipe musu ba ko uta ba obeta Coupe d'Afrique ndenge bino pe boza ba boxer équipe mo ba Tanzanie ya Tanzanie ba ko ya to yambi bango ba s'entraîner awa mais tout le monde avec terrain comme na ba norme mais qu'est-ce qui se passe c'est nous ça mis sous terrain comme na ba difficulté comme terrain allié à ballon pour écarter parce que tout le monde est comme lié commercial bah tu et puis tout liboso bato wana babande koya baolande le monde ezalaki na bacadrement ndenge omonaki wana nde ezalaka kaka bato baoya misu ezalaka yobika desordre moko ezolongwa eloko baobeba suivi nango ezalaki bapoto bamwinda ezalaki chaque 16 heures oyo batie na terrain yayebi te so okozwa yango ebande opesa mwinda na 16 heures epesa éclairage mais epelaka su te bayaka su kolandela yango te mais bato wana babande oyo olandela balandeli terrain babongisi bacadrement oyo balandela su te terrain komaka abandonné maintenant toyomona su baosala prince alebangi bakabola lisusu terrain toza nango kaka parce que bajeune bakoma bakuluna to basala nini papa journaliste yomo olobela biso toyebi te toyebisa bakonzi papa Fati premier ministre ya sport bourgmestre na biso ya Kasavubu botala likambo gouverneur oyo batie mpo gouvernement sika ebimi batala likambo oyo donc so batie boye babomi jeunesse tala bafi bango oyo baosala boxe lelo moto aoprésente RDC eza mwana mwasi aoreprésente RDC na Jeux olympiques na France mpo anini mpo basalaki entraînement lelo bosi oteki jeunesse alobi bango oyo baosala entraînement wapi papa mokonzi mboka échelon son excellence ya yo yango papa terrain sika tosalaka mpena entraînement tozo comprendre te tolai tolamuki batracteur ekomokata traçage mpo balekisa prince oyo ya sayo euti na désert ebima ti na direction ya Gambela siko biso bajeune congolais tant que basalaki nzela ya prince eleka mopanzi etikalaki ezalaki suivi ke ezala bongo mpe bato batorisa bapermeta totika na terrain mais terrain ngo eza nango moke ya sosa oyo lelo oyo tomona makadame elingi pasola awa ebimekangana na zeni oyo tokosala entraînement wapi stade yango wana bakanga tokoma kosala entraînement éparpillé verme yango wana bakangi tokoma kosala entraînement na désordre en plein air mokonzi kotela biso na makambo ekoki koleka jamais liboso ya terrain. Apparemment c'est comme si Bondé s'est entraîné na 20 mai. Oui, normalement. Vraiment tokotaka lisusu te. Pourquoi ba personne ne banda? Mais pourquoi ba personne ne ba ebisaka biso na ministre ya sport tous là jusqu'à nouvel ordre. Si lelo réponse est ratée. Mais ndé Bondé travaille na 20 mai bandé ko aider bino ba sportif. Oui. Ah, bandé ko aider biso effectivement na nyonso et puis toi non sangana na tous les communes. Message européen na bakonza mboka par rapport à pour na 20 mai ndé bakangelaki bino 20 mai et puis tout. Bon, bakonzi en tout cas ministre du sport
mais respect mokonzi biso bana no ba sportif toujours ça entraînement en plein air na kati ya 20 mai ezaki toaki na possibilité ya koma kobatama mais lelo oyo toza en plein air en tout cas bakonzi bakoki kolukela biso espace nini oyo tokoki kosala entraînement kosala entraînement en dehors ya baveni ya babalabala bo eza propre te lelo terrain na biso aso yango ekomi na chefe kutu torekame non baceinture tu batya aye bebi soki sikoyo bakotisi su makadame awa tokosuka wapi tokosala entraînement wapi wana eza lokola donc bobomi sport génération jeunesse na biso oyo ezoya lelo elobi kuna po baservir nation bazosala sport mpe na kati ya mboka lelo elobi mpe bakose défendre na kombo kaka ya RDC je me sois son excellence excellent okonzi jamais pena tomona terrain ya bale basala makadame akuso temps merci bakonzi botala pena likambo merci chef oyo eza nini oyo boxing club Kasavubu ngai coach Tikichuka coach ya boxing club Kasavubu club oyo esalaka honneur à Kasavubu esali combien des années osali combien club oyo esali 10 ans tozala ba champion du Congo bazali 3 champions du Congo tona ba boxer na équipe nationale champion de Kinshasa ba champion du Congo oui na bimisa ba ngai na bimisa ba champion du Congo baza 3 ya bibali ya mwasi moko le roi 4 ba champion funa baza ba champion de Kinshasa ba ouais merci donc ça grand club boxing club Kasavubu bandeko bani ba contacter bino na mikila poto ba ko contacter na numéro ni so bani ba tia moi soutien wa ba boxer 082 90 39 305 wana numéro na ngamo coach ouais merci beaucoup merci maman moi liloba ezali oloba moi liloba ezali po la sengi na mokonza mboka ta eso na likambo oyo po ezali sport oyo to bato bayebi biso awa na kati ya terrain oyo meso oyo te komo yoka terrain ekomi ya makambo terrain sosa awa ekomi tokomoyoka batia makadame omoni ezosala mpe bien te kitoko te mais na mokonzi ya mboka te ya biso na makambo oyo ezoleka na kati ya baterrain tozalaki liboso na ba 20 mai espace eza te tokomi na stade de martyr babi mpe espace eza te yango toprofitaki tosala ta na terrain tomo mpe susu terrain yango po bisusu bamanindondo mokonzi ya mboka te ya biso batia ya biso maboko o mpe bakosoutenir biso na sport oyo basoutenir biso toza kaka bana kongo merci beaucoup komona ngai Bercy Diankutula naza na mwana Kasavubu ne grandi na bandi bale na nga na te oyo natangika na baekole ya Kasavubu na kisi wado na koli na Kasavubu bon bamikakatano kaka ezaka ndenge bazosala nzela ya opala donc population baza sur calme te bazomona ndeti ke terrain donc nzela oyo wana ekokokota na kati ya terrain sikoyo na kati ya Kasavubu normalement toza esu na terrain te totikaka na terrain moko terrain sosa bajudoka baboxer bajoueur baotravaillaka awa sikoyo lelo so sikoyo terrain babomi yango jeunesse à Kasavubu donc lobe eza avenir sikoyo ozomona yango teke bajoueur bakobima lisusu te donc na kati ya Kasavubu toza esu na terrain te bamikonzi en tout cas basunga biso omoni nanu genre awa ti na donc trajet nyonso ezali baterrain ntina baparke wana ezali baterrain mais bazwango batonga bandako baterrain ekufa totieka na terrain moko bamikonzi benda donc bayekola biso mawa tozalaki na terrain mosusu na nini na sayo na IM bazwa batonga bandako donc baboma terrain donc sosu bayesu babomi terrain awa donc bien te donc basunga biso benda basunga biso bamikonzi terrain na biso fo ezala baéquipe na biso eza awa basalaka baentraînement lelo soka babomi terrain to babomi bale ya Kasavubu bon toza na badirigant baza tokokutana toluka mpe tosalaka ma délégation mo tokoma ntina hotel de ville toza na primese na biso aza mwana Kasavubu makambo nyonso tosololaki très bien bonjour ndeko bonjour boni ndeko boni santé kimia na ngola nzambe kombo nani ndeko kombo na ngai quick energy likolo katana quick energy likolo katana oui nabi problème ezaki tomoni bazobongisa nzela et puis tomoni bao tracteur ezokota ti na kati ya terrain
justement objectif na bango za nini bakata terrain pour na bino bana Kasavu mais bolo ba ni beaucoup ça message ni ba konzamboka. Bon de ma part vraiment na ndenga mabete so na tali no ba jogo mikeboye ba petit no ni kebo nyonso ko ba jogo ba obeta bali wapi en plus pe kulu ne koti to esenga ba petit boye ko ba kola la maturité mo na manière mo ba na idée so yo kateli bango terrain ande na Kasavu donc terrain a mususu ça te na Kasavu ba jogo ba obeta wapi donc na ngolo nzambe idée na ma pardon basala ngote po et coach sa chômage na ndenge ya kopa ballon si mais bomoni ke ba komonzamboka basali pe nzela peza pe pour aider ba population mususu pe po ezapeka moyen de transport pour aider ba tout mususu mais pourquoi bien bolo baba sala bongo te po en même temps so ba kati terrain pe etika la mundinga ngambo e ko aider bino po bobeta ballon tout po ça nyonso ndima ngai na biso ke so basali idée wana ezala ngo bien génial donc ita na minute wa sosa boy komi pa minda partout moi dozuma kulu ne deuxième mois mukepo ba mona obata maki wapi mais na ndenge ya terrain boy eza sumaka mususu donc il faut favoriser nde po eza terrain et komi da FIFA asa musala donc ndenge FIFA sa musala awa eza terrain ku ba konzamboka faut favoriser ngo su basala ngo ta ba filer ndenge baby donc ba filer ndenge baby donc il faut batia ba filer ezala bien kutu ba favoriser terrain pour na lobby ba jogo ba bima ba petit wana ba bima et ça va bien d'être ba petit boy ba jogo ba tonga no ba boti ndo ba souffrir no ba taka la marque ya Congo bo aider bango ba konzamboka botikila ba au terrain. Ouais, merci beaucoup Ndeko. Na lobby Ndeko par rapport que tout le monde qui FIFA abimisa ki mbongo na ye apesi gouvernement congolais batongi ba terrain mais qu'est-ce qui se passe na minute tout le monde qui ba terrain so ça et comment qui na ba norme OK l'équipe par exemple l'équipe peut ko talibande ko s'entraîner pour ba ko beta ba équipe Coupe d'Afrique na place ba s'entraîner na ba stade Aminene ba ko s'entraîner pe na ba stade le roi ba Kasavu ba permet hôtel à Kasavu ba s'entraîner na ba terrain le roi ba Kasavu mais pourquoi tout le monde sur terrain comme dans ba niveau mais qu'est-ce qui se passe là on est commis et comme si un terrain comme na ba norme tandis que bino ba na Kasavu ba bongisi la no terrain pourquoi pas bo garder au statut wana nde ba bongisi la no terrain bino mo bokulinga bozala bosa ba salongo pour na terrain na bino tout bon na koloba te ke le mutu azolia bokotala tende na munoko alia omona FIFA sala terrain même pour renaissance ando c'est centenaire ranger ando centenaire équipe amena ando centenaire na minute terrain il faut ba bongisa ngo ezo senga ndeka batamaye ba kota ata kolia lia non mais bongisa terrain pour lobby eza bien mais FIFA ça va musala mais musala ngo marqué dans la norme vraiment te o bon appeler l'équipe pour ça na synthétique si ezala te mais na terrain mo boya lemba kuna synthétique ezalaka so kepe ba côté kuna ba dévo synthétique ezalaka ba radisa bisongo ezalo wa net ba beta moi typiquement mais otali yango te yango tolobi ke mutu so azolia otali ata munoko mais bongisa makambo. Merci beaucoup chef kolekata na zombi ya équipe nationale oyoka lokolo ekatana na lela ballon fort donc ba génération ba aussi la bongo bondi manga. Merci avandi na Yurebu pour Melo Sport va être là Kasavu mobimba ba yedi mai message ni ko prononcer na message on a relancé mon terrain na biso à sosa za terrain mo donora mo na Kasavu en plus terrain o biso ba joueur rebelle biso ba gardien ba tanki biso ba tchite là biso ba tchoko kabongo biso ba joueur rebelle pena na Kasavu tout on a terrain te to na terrain mo ko ya Kasavu mais tout le monde na ba ça la France ya opala ba osala ngo tout le monde a top à chaque fois tout le monde a dit laisse ba linga ba lekisa makadami kaka na terrain mais bon ezo se pesa biso te ça biso passe donc c'est na ba konza mboka normalement ceux qui ba kosala ke point elle kata mi panti pour terrain et c'est la ville pour terrain na biso to na terrain kaka mo na biso ba konza mboka ba na se ba na Kasavu to na terrain mo to bete la rabat mon terrain na biso la mo ko uniquement la Kasavu mo na bete c'est bien.